Congolais au baboma qui na kati ya NDP likambu ya mwana mboka Daniel Mbao tosima ngompe muke na mwana mboka Didier Saleng otosana awa en direct na RTV mwana mboka mbote na yo mbote ndeko journaliste sengeli ya koyebisa ba papa na biso tozana respect makasi que bazana responsabilité munene parce que histoire eko tanga bango lobby et sengeli na bango ba se dépasser et sengeli na bango ba décevoir bisoté bala ki sa tokobani ba ko welela likambo na mbongo non ba ko la mbongo ndenge nini bango bazali côté ya société civile bango bazali basala nzambe ba welela mbongo likambo nini il faut intérêt d'abord ya Congo hein intérêt ya ba individualité intérêt d'abord ya Congo na osenga pe na ba confession religieuse nyonso ba considérer ba susu notre problème c'est que tolingi trop soupçonné tolingi trop makambo ya mike c'est comme na émission atabati Angelou ayawa et rozalaka ba problème sur problème mais de toute façon hein, to sali déjà ma pona mimi sato to zalaki na 2006 to na 2011 to na 2018 et sengeli na biso il y a 2023 to évolué hein, sur le plan technique sur le plan organisationnel tout ça là quand même ma pona mioyo et les kabao misato wana aussi to sali wana mais alors ce qui to robanda ko soupçonner ou bien to lingi ba élection ça la tête mais bon que il y a mon beko est clair ce que élection salamité mon kondiambo en place en fonction si on koso pour accéder à pouvoir après 100 jours il faudrait quand même passer la bilan à Bango nous les avons vus sur terrain il y a ba ministère rebelle s'est distingué quand même ce que ministère il y a EPST bah ça est quand même moins fort mais il y a encore des choses à faire hein, c'est qui est vrai bilan à Bango jusque là il faut qu'on puisse avoir autant bah s'exprimer hein, parce que n'oubliez pas que c'est vrai à table après si bino ministère ils aussi ont fait à l'accompagner dans bas moyens il faut que bas moyens déjà de l'entrée déjà le Congo n'a pas assez de moyens mon au Congo qui n'a mingi na ba poche batu batu ba yibaka yango batu batia ko ba banda kuna bango confère IGF voire président de la République dans discours on a na Goma alors il faudrait bas moyens et accompagner bas warrior ce qui bas moyens et causalité nous risquons que tout ça là vraiment évolution ma capacité mais encore une fois de plus bonne chance dans 100 jours na bino boye ba que ba congolais bazo zela bino ba défi est tellement ébélé oyebi que tout ça na ba problème à l'otiliki tout ça na ba problème ya mai et tout ça na ba problème ébélé ba expatrié ba commis ba détaillant finalement ba congolais bazo se retrouver les sous-soutés hein je pense que ba warrior il faut vraiment base à la sur terrain hein base à la sur terrain batikano ba bureau climatisé mwana mboka Didier Salem tango ko tambola lelo na nzela tango bimaki hein mwana mboka moko atuni atindenga mutuna wa bitundela biso na ndeko wana azolo ba bien mais lectini akosala tango akotambola na nzela ko mona bilongi ya ba congolais ezali na esengo ou bien ezali na pas yana mawa frustré bilonga ba congolais ça il faut qu'on soit clair tout le monde batté pauvreté est une place de choix na mboka na biso je l'ai toujours dit ça ce qu'on nie yango c'est cause congolais c'est qu'on vivra na mokili mususu ba congolais baza na pasi belé na utu le belo mambalo tiliki na utu le belo makambu ya mai congolais baza na posa ba loi ebelé na utu e biso que ba expatrié ba comment ba détaillant obi que le lobby a wa to ozanga ba boutique na ba coin les congolais vont manquer des choses à faire parce que bateau nous ça ba paya ba comme côté ka ba biloko bango faut ba grossir c'est ba comme ba détaillant j'aimerais que l'honorable Mbao ba ça la ba motion de défiance na ba ministre wana ça c'est très intéressant ba créer les biso ba loi que ba congolais ba comment ko vivre na mboka na bango vous savez qu'aujourd'hui bateau nous so baza ba uti ba mboka libanda oyebi ba maltraiter ba congolais oyebi ndenge ba maltraiter ba congolais ba loi ndenge wana tozala ngo posa même sola mabala et sur le makana na famille bokoko banda bokiti bomati non le rote mutake bala ba biso non oyebi pa bokilo ba bi non moi si ata na mboka pesa mbongo to futa avion yo so avion comme non zo mbongo avion mais juste un symbole ne fût-ce que 1000 francs pour na bango c'est ça coutume hein donc besoin négocier na bango c'est ça coutume donc ngai na loi yango penza makasité mais par contre makambo ebele ezali ba interpeller biso ba ministre oyo bazo kamba makambo ya mai makambo ya courant ba interpeller bandeko oyo bazo teka ba commerce ba voter biso loi so bazuyo étranger au comité détaillant ba zonction na mboka na yo ba loi ndeko biso tolingi yango mais Corrigan a commis biso à partir ya bandal alobi que
est-ce que gouvernement na biso ba ko sunga biso te ba prix ya ba biloko eko stable ndenge na ville ezalaka? Ah voilà. Et si ka omoni ba loi il fallait ba honorable député ba télé mayangwana. Obi ke tant ba lobi carton ya socio comme $10 mais nana betaki maboko te. Motuno ça betaki parce que quelle demande le peuple de Bisekiawa. Bato ba ko luka ko lia bato biso toza na mboka oyo tokozanga ka lotiliki te lotiliki ko kendaka te. Tokozanga ka maïté. Omoni lelo na ba commune nyonso ba commune ba forage parce que société qui par na mai faillir na mission nango. Lelo bato nyonso ba commune na ba groupe électrogène, c'est parce que la SNEL a failli à sa mission. Oya ko pesa ba Congoman ndenge ndeko na lo ba kuna courant. Donc il faut volonté politique ezala. Mais l'actuel président, nous sentons qu'il a la volonté de développer notre pays. Mais c'est comme si l'actuel président a travaillé, mais vu que Mabatou Eza ça prendra du temps. Il est vrai que changement, tout ça n'a pas ça changement. Mais ce qui est vrai, il faut toujours courage à couper sa bateau. Est-ce que c'est un cobanana nous n'avons pas non, mais il faut travailler parce que tant que nous avons manzela ou faut à peine route des secteurs agricoles. Parce que bandeko na biso bakona kabilongo na mboka kuna mais pona ko bimisango ils ont posé problème. Donc il y a un travail à faire en amont. Oyo ko zwa biso temps problème il y a banzela. Hein, problème ya banzela, problème il y a transport, ezana nzela ya mai, il faut tozala na yango. Ndeko faciliter biso. Oyebi ke biso tokomela ka bajio batekela ka bana na biso te. Vraiment. Tozana bambu mezo ko pola wa so okena banzela ya Congo central, nzela ya Bandundu, okuta ba manga, ba bitabe zo ko pola. Donc biso sengeli to mela ba jimo keza bio. Ole ba ji ba chimie ba ko pesa bana na biso. Mais nous pensons qu'avec le temps Congo a se retrouver place na yo sengeli parce que il faut que biso Congo tous en a place moko de choix en Afrique. Comme bien ailleurs pas na ngai. Mais bazo manquer biso, bazo kosa biso. Babolingo ya samba. Mutu soit comme premier ministre, vous pensez qu'il est premier ministre congolais? Non, il n'est pas congolais, il est premier ministre belge. Il est premier ministre américain. Mais c'est que Azana Bolingo ya mboka na ye. Oui, mais qu'il travaille, qu'il fasse autre chose. Na utu ebi sayo que Moussa là na Congo ezala cause la présidente. On a même si la demi Dakar na ngana trouver un problème té. Na ngana trouver un problème té. Parce que même en France, c'est pas tout le monde qui va accéder à la magistrature suprême. Donc, on réclamer autour de mélange, c'est qui basa problématique. Maintenant, il faut se poser la question. Na ba ndekona nyosu o bazali nangambo place yo zali ko sala vraiment mosala makasi. Oui, d'abord merci na yo nengo benga na mission na yo to kabola makanisi. Merci. Pour ça na biso ezali moko Congo ekende liboso. Pour ça na biso ezali tous à la Congo, hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. On se dit clairement dans la paix. C'est ce que nous souhaitons. Et encore une fois de plus, bonne chance na Bakambi Mboka, na ba niveau nyonso. Tozo tale la bino, tozo compter sur bino, bo décevoir bisoté. Et pour aussi lisa bandeko nyonso bazwa ki li bakuto occasion ya kolanda biso. Na pesi bango mbote bisika binso bozwaki. Ezalaki ndeko na bino mwana na bino camarade na bino moninga na bino Didier Selam nde apesaki ya makanisi. Merci mingi encore une fois de plus na you et puis na émission na Ceinture Plateau, félicitations. Merci. Na organisation na bino na moni pena que organisation za makasi. Vraiment. Merci beaucoup. Merci mwana mboka Didier Selam na ndenge pe oyamba onzemai ko répondre à l'invitation na biso. Merci Nabino Baimboka au Bozalaki vraiment branché, connecté na chaîne Nabino RTV. Merci na les prophètes Jaoun Mandasui. Merci na ba technicien sur Bozalaki kuna na sima ya ba matériel Mwanamboka Moussa Beya, Mikis Miyambu et Exaucé Luchaka, sans oublier Ndeko Gedeo Bambi. En tout cas, Botika la connecté branché na chaîne Nabino RTV pour na programme bien zali awa pour Nabino.